Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele. Parce que acharnement sur l'artiste et Bassi, il est trop. Tu bimisa bango bandumba, tu bimisa bango ba lesbienne, tu bimisa bango batakisi, tu bimisa bango. Mais non, bazabe batu. Donc on dirait moutako réussir na Congo. So mouta saleka ke loko na yemo. Il faut karato ki no lukelango subasement mon robot. Faut que nous lukelango et loko mo ba cacher biloko mo kaka c'est. Eh yete ezalaki ko tu bango te ezalaki. Non, à un moment donné non, tutika. Ozo biloko ne obogi libanda parce que no yoka déjà ki na que non. Ah ne ozana bana ne boboti bana na bino 5 ana bana bazala bazami qui de ce que nos femmes c'est le rosa la bien talaba muninga ozo beto femme c'est le wana abano beto le calcul alors que calcul mon ba futa raboyo mon fande boy ah na no rozo boye Bonjour et bonsoir à tous les abonnés de Pef Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi de retrouver Bino Nakatia chaîne Nabiso Nakata Banda qu'on a Bino pour que tout mec pour solo là na oyo noso ezali koleka Nakatia communauté notamment la communauté congolaise parce que ezali communauté Nabiso makambo ezali koleka mingi à travers le monde yango tuzane sengo ya koyamba Bino. Alors lelo comme d'habitude on vient avec une émission pour que tout mec pour solo là les sous pour un problème oyo ezali ko ça va tout pas si c'est le problème. Il y a Renate Ifoku, l'artiste, la comédienne qui s'est mariée. Alors mariage n'est pas une polémique. Alors bon, qui est à Libanda, oui, tu es à Libanda parce que comme il fait beau, tu profiter, tu vois quand même moi Libanda, journal les journal moi qui toko, tu vois moi Libanda parce que tu as une température glaciale donc tu as la Canada, tu as Mali, les Makassi donc moi et bima boy, tu profiteras dans l'occasion pour que tu beaucoup plus de Libanda. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne Pef Bonheur TV et activez toujours la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Alors, Toko Kene Nakati, il y a problème, il y a dossier, il y a Renate Ifoku, artiste comédienne OACP Sakabiso Mikolino, ce que moi j'apprécie personnellement parce qu'elle joue très bien dans l'incarnation, il y a un rôle innocente, il y a une villageoise à Outi Équateur, à Ebi, a été à Koloba Makambu, tout ça, elle joue bon, bon, mon sala, Makambu Kisongi, sala Makambu, vraiment CP Sakabiso Makasi. Alors, problème est que Renate Ifoku à Bali. Peut-être beaucoup se pélater dans Makamuna Koloba. Parce que vous allez peut-être contraire, peut-être vous allez causer là, mais ils allaient point de vue dans le copé ça. Et Monique ils allaient à Vinangaï. Alors, personnellement, Libala et l'équipe, tout le monde Renate Ifoku a sali mariage naïe, a sali mariage coutumier, n'enga rezalaka na culture nabiso ce qu'il faut d'abord que ça la mariage coutumier, après le reste na so décider que ça la civil na religieux et so dépendre nabino. Alors que Renate a salaki en nyonso n'enga sali coutumier donc ba ke ça. Bon il y a dot donc famille à Mobali. Ba ke na famille il y a moi si qui couper sa dot si dot na bango pour que senga loboko ya mwana na bango ya moi si Renate Ifoku Renate ne bakutana na mobali andimi famille pe ndimi mololo ebeti bato asepela raté asepeli ba kosuka wana te faut que ba légaliser mariage na bango ba protéger yango ndenge zalaka ba no suba ndenge to sala biso no so ba protéger libala na bango na niveau ya état civil donc Baki Rosala Libala na bango, mais Zaki Libala par procuration parce que les maris n'étaient pas sur place à Zalaka, aux États-Unis, na Buffalo. Autre banga Buffalo, à Zalaka na Buffalo, c'est l'ondenge Toyoki, à Zalaka na Buffalo. Alors, Kuna a délégué qui aux élites Bandekonaye, Bakenaki, on va représenter parce que oui, tout le monde s'en que mariage par procuration à Congo et Salamaka. Mais éviter comment à niveau ni que est-ce que là ça n'a pas alliance n'a évité bon on a pas condition parce que moi je connais aussi d'autres personnes ça la mariage par procuration n'engana mais comme ba côté mekanda awa surtout au Canada peu baboui on va bibi qui font balier moi à sur place
N'habite ceux qui ne connaissent pas bandela te mais ici na mona expérience wana. N'habite hein mutu bana bali légalement na Kinshasa par procuration parce que ça a tenté libala pene sala mena civil makamno tout par représenter mais ba komi awa koti mikanda gouvernement canadien boyango bon n'habite bande comme suba boyaka musuba ele kaka monsieur le karaté n'habite wana na kokota bena ko sala bena polémique na kati onate parce que mariage par procuration et sala makanango et pas nabiso. Maintenant, le problème, c'est que tant que le mariage est l'équipe, le lendemain, et bimi oh abali mobali abato. Batu bas ba émission salami, tu dis bon monde ba diffusion nge salami, ngape na chaka nguna page na ngaya bande connexion mususu ba sala ki yango et qui très ben batu ba l'équipe batu réagir. Les lots et ko sala que la moi si ya mobali ya ifoku, hein? Na été to benga madame mama Kapinga, hein azali moi si à papa wana to ex moi si wana jusque là tu éviter mais il y a le bazar moi si mon gros bazar ensemble on ne sait pas mais bande konanga ngana zolo ba beaucoup plus pour na Renate il faut que bande konanga pourquoi tu condamner moi monsieur pourquoi batu bazar ko s'acharner likolo ya moi la monsieur bande konanga mettez-vous à sa place bande ko basi parce qu'on a tendance surtout ba maman na biso to na poto bazaka na tendance kaka basa ki sasa bazabo bino be boutaki ki sasa boy ki pe mabala. Donc, basa qui ça ba sendité, basa qui ça baza ba nyamate, bazali basi le rôle la bino. À la seule différence quand bino bozaka na pays na mboka na occident, bango baza na Afrique. Donc basa ba sendité. To mitana on a place ya déconnexion il faut. Les logo zo condamné mais mingi pe banga ba sala pareil. Parce que toujours moi na onko na poto kaka awa, boza na pays mo na kata France kaka. Mobile azara na Paris si c'est la makamote mais qui na province que ko ça moi la massa bato ngana moi si nga boye e kabana babala ni kuna boye comme mbutu butu bona ezo salema Renate est innocente na makam oyo parce que oui ça c'est selon moi alors mobile mutakene ko mobile na mutauti aux États-Unis aki akuta enaye akosi na maloba aki ko ABC vérité te akosier ayebisi vérité akosier que non ngana balate na soki na divorce na mwasi na ngai to kabwana boina boy ti mwana mwasi vous pensez-vous que Renate peut so yeba que non mobali wana aza marié officiellement Renate ngani mako matina niveau wana anga ko matina niveau wana te alors pourquoi vous ko s'acharner le colonel pourquoi vous comme na ko finga na ko loba ko lakela mwana bato mabe donc eza faute na été muto ko lobela mabe muto ko bozona pour ça bo finga tata wana bofinga mobali parce que mobali wana na mutu asali ba bêtise wana mobali wana na mutu ko sala ba bêtise wana pour ce qui yebisaki Renate que non ngai na na mwasi na ngai to kabona na nte to zanda ko moko to zana bana boye na boye bon likamuta bana posana ben problème nte to zana ensemble boye na boye ce que Renate linga ki na ndenge ya ke aza mobali ya batu ba fanda na bango na ndenge ya ki chéri na nga il n'a peut-être en plein hauteur. Mais tu vas comme le niveau est libala quelque part tout réfléchir dans le bande c'est bien mon tout ça la émission c'est bien mon bateau finga bo benga net tout ça la émission tout ça et mon tout ça ba live bateau so benga bateau après ça pour ne venir bango ngala kondana nga ba animateur te ou ba animatrice ya ba YouTube te biso tant ça la émission na tela nga thème na ngai na lobi moi likamuke na tete téléphone ouvert bino mo bozo benga bozo ça chana biso to yoka kaka vraiment ata yo moko peut-être na go ça ba commentaire mais bino na moto ça charna beaucoup plus le kola bateau. Bino na mutu sawa boza ko s'acharner likolo ya mwana mwasi ya bato lelo ne bozo sala ba pression bongo bubu mwana bato sali dépression ba kufi boko beta maboko bolo banini en plus sont sérieux papa wana na mama Kapinga ba sur 40 ans de mariage vraiment mama Kapinga place au mwana ki malamu ya ko ben ya ko sala tribunal ya yona mobile na pona mama il faut qu'on a réseaux sociaux lika mwana le Obama ki na avant-hier le soko tika ki ngo ya ko obenga ki na émission te et quelque peu sampleur oté tika bato ba lobana bango yo ki okota maman vraiment avec toute cette expérience on bon moni maintenant réseaux sociaux ezali place o boya ko sala discussion place boya ko sala pena tribunal est-ce que vous pensez-vous que yango ne monte ko pesa solution na makama mamba ndeko zo sa mamba na ndako réseaux sociaux pesa la solution te réseaux sociaux ils aka bato ba aka ko donc pétage bato ba aka ko ganga bato ba aka ko loba ba ko pesa solution te
Comment est-ce que makambo ya ba réseaux sociaux ils ont bino les sont 40 ans de mariage maman oyoko tellement ba yoko na miniature maman. Ata même pour na bana na yo koko raisonner le quoi na te. Si vous avez un mobile non d'accord, il faut le mobile non. Parce que les gens aux États-Unis c'est comme pourquoi vous solide la montagne mobile na yo. Ah papa yo ko singa ya, o ko sanga yibo ke no bala moi si musuku na ka ngana to tu as divorcé. Je ba preuve sur vous avez divorcé. Je ba preuve mikanda na so. Kene pepe ça mon l'état, ta la auto bala moi na moi si comment moi na moi sango boy. So ça la boy. Tant qu'il y a divorce ça consommer moi na moi na ya kota. A ya kota nanda kuna été. À moins que il y a poto nandela mususu ndenge ezalaka non masolo ezalaka basele mais il y a parrainage était par exemple moi il y a couple était règlement familial était mais akene nande mususu ba fanda na mobile nda ko moko mais ce que ça que yo na mobile bozara sunda ko moko te les mal que peut-être mobile aki au sala mariage civil ceux qui bino et ceux qui nan bino mobile nan bo divorce officiellement te mais ceux qui bokabona déjà bozara sunda bolingote muta sara nanda ko na ye mobile na za droit bala parce que coutumièrement bokabona bozara boza sur ce camerote azana droit ko sala vie na ko bala moi sur n'importe quel mois sur yelingi ce qui de c'est fini na miloko wana mais à cause de la civilité parce que mariage ezali na no divorce ezana no consommer mais ce qui ezali que divorce ezana consommer mobile azana droit ko sala peut vivre vie na muso abala o yelingi Bandeko nanga ba maman à poto, je m'adresse à vous. Bandeko to benga bandeko maboke bazape basi le roi abino. Ndenge ki naka ko beta kayu na yo ya manufacture, ndenge ki na beta kayu na yo ya infirmière, ndenge ki na beta kayu na yo na ya avocat, ndenge ki na beta kayu na yo soki na n'importe quel ba kayu to salaka ana mkila poto ya sécurité ya nini tout. Ndenge pe bango ba salaka mosala na ba kayu na bango ya théâtre, ya art. Azali métier oyo ceux que les autres il faut parce qu'azali parmi ba vedettes oyo ba yebani azali parmi bateau ba yebani na musala oyo ya art moi je vois pas le mal oyo bosala wana que de façon que bo condamner ngona qu'est-ce qu'elle a fait du mal la personne à condamner par contre c'est son mari. C'est son mari que vous devez condamner parce que il a consommé divorce. Divorce c'est ça la même et que a joué comment dirais-je kilo ana ya okende ko bala moi si mususu. Mais c'est pas normal, c'est absurde. Aki bali moi si mususu bala grand niveau coutumier, ça va. Mais il y a combien de niveau civil. One des places au monde mabe parce que yebi que nan nini égalité. Mais à niveau oyo to komi que non bozola tsama benyon 60% Renate yibaki mobile batute mobile na soka fana aux États-Unis mibana biso mibala poto soko fandi awa ko lingi mobile o lingi moi sa batute OK linga moi c'est exactement moi ça awa yebandeni amon ko yibisa moi ça na vérité non ngai nazali awa nazana moi c'est ndako mais yo mibale minga poto to na lokuta tous allons na processus de divorce ngai na boy ngai na to bala na te ngai na boy ma so mo bola la kapenda ko moko tiki man OK kuna tala so lingo battre o battre nzele ko chérie ma mille il y a mille une manière à combattre mais ko ça e bango te que non o kabona na moi sinon ndako alors que bozalinda ko moko mi bale o bozana na poto bo abuse surtout bato Europe. Bon, tout le bagarre Occident, moi, Europe, karaté, mais na Amérique, parce que t'attends la aux États-Unis, aux Amérique du Nord. Il y a Canada, bah Venture, Bazali, et États-Unis, bah Venture, Europe, bah non, n'en parlons pas. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Alors, au lieu que tout s'acharner sur Renate Ifoku, s'il vous plaît, Botika Yafana Kimia. Botika s'il vous plaît. Il faut écouter mon tokena go luka tatawana. Je ne pense pas que moi la motion na yebayi que tatawana a zarana moi si bazarana ndako moko ya pa ya ndimi ako matina niveau kino ya ko sala ni na le pete la mosabe ba ko sala wa cachette ba to ba yebite ba ko sala en cachette ba to ba yebite moi ni les réseaux sociaux on peut bo mabatu réseaux sociaux oyo les camions se comment les camions se kaka soki ata on qui na toilette
qui na ke toilette filmer au poster on a moi dans la chambre t'as la biso qui na la toilette na chambre aux autres union so bolingo ça sur le na discrétion té. Est-ce que vous étiez aussi obligé ya ko sala bo sali bena live bena mariage en live bazo landa mon kilime mezo landa bino parce que on biso live na c'est talami mariage na monsieur talami bato bete biso maboko ça vous crée tout le temps des problèmes. Le but c'est que oya priska le to comme il faut finalement bande ko bon ngapena tout na ba mama poto ba comédien ba na to balade. Pourquoi à chaque fois que comédien est mort à Bali kaka ou bien comédien mort à Bali faut tout bien qu'on luka oh ex na yemo za la donc ba ex en autant bo bengi déjà ex sik ba kabona tant bo bengi mutwana oh ex na yesik ba kabona. Mais pourquoi il faut pas qu'on luka ex on a pour aya ko pesa moi commentaire mon mon bali ngo kutu azala ki boy yekutu ti mon bali ngo kutu na mbeto kutu azaki no sayelo côté kutu yekutu azana soki ndenge nini azana ti ba yo bimsa bo soto mo ya obi makana kati pourquoi to salir bandeko na biso baza pe bandeko na biso baza pe baza na nzoto na makila baza na mitema o sala bango pe pasi s'il vous plaît o sala bango pe pasi baza batu baza batu bandeko na ngai bazali batu baza pe na droit kolinga ndenge bino boza na droit kolinga bango pe baza na droit kolinga. Faut à un moment donné, il faut arrêter de s'acharner sur Bango. Bata maboki za musala. Maboki za musala c'est un métier noble. Ngande kona mina so beno maboki wana ka yango ntimema biso na poto. Comme maboki wana yango le to koma bo to so la ka bo to fandi bo to maboki wana. Au fond, mon famille peut battre tout qui Moussa les Angatina, tout, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde m'a respecté parce que Moussa là n'a eu un isolé ça yo. Vous savez combien de parents, combien de parents le bazan est si un banana bango pas Moussa là à théâtre na bango sunga bande ko na bango ba autant que ça bande ko na bango na classe bazo sunga ba parents na bango ba makamwe belé bazo vivre peu malamu na kati wana. À un moment donné tous à la batou, s'il vous plaît. Tous à la batou. Basa bande ko na biso. Li souveni basala. Pourquoi bandima ko sala théâtre? Yango comment non mu théâtre musala basendi. Pour bandima ko sala théâtre. Théâtre za musala lo musala batu nyoso. Théâtre za musala lo musala batu nyoso bande ko na ngai. Et ça musala le roi musala nyonso ba nyonso ba sala ba to gagner la en vie. Peut-être batanga on a inawana na Montréal dans une école nationale de théâtre ouais na université ICAM université du Québec de Montréal ICAM so kei awa et ça ba département il y a art ko saranate que ce soit côté audiovisuel côté marionnette côté donc tina niveau il y a licence. Ba conférencier mini ba conférence mini ba grand professeur il y a Arbazali. Aujourd'hui le livre vous autant l'histoire de l'art toi comment ils ça n'importe qui c'est des grands artistes. Ba écrivain Bazali donc musala ya arisa musala basendité. C'est parce que biso na Congo le roi tout le monde a kaka muta se déguisé aya sali boye ba ngade dana ba père de famille. Ba vient absolument mbalé sombo. Ba ça ba père de famille. Non ba parce que se déguisé le roi la moi si donc à satinate. Non, ils a personnage naïe. Ma maman na biso ba maman pembele bazana ba mère de famille ba maman maman bolingo ba maman mabele bazana poto ba maman ba c'est belé ba maman bomengo ba ndeko na biso ba li parti ba c'est belé ba sala ba musala na ce sont des responsables ba apo ba isa ba jeune ba bimisika ba ya après bango ba vient na biso ba vient lombe maître lombe. Ce sont des responsables. À un moment donné, tu peux ça, tout valoriser les artistes. Au lieu que tous de temps en temps critiquer, on va zapper batou. Erreur obino bosala, obiso to sala ka bango. Obino bosala ka biso to sala ka on a zo ba botan artiste.
Mais Robino bo sala biso to sala parce que nous sommes des humains. Tout ça parfaité. Peut-être que musu ba sala kana pire ba musu ba zo ko benga na ba téléphone ba zo finga il faut que me bazana bazana mibale bato. Ba boto pe mibale bato. Mais ba nganta ma mele lo ba zo finga muninga. Li sumu ne sala so que ça comédien mongo ba we bango we la ka poto yo so zaki na excès salonga sani. Ozolo bana lelo munoko zo tchaka lelo parce que lelo bozali awa. Soko zalaki na kine ongo sani so zalaki na kisasa na mboka wana mboka zo pela moto na minute wana mobali moko ye auti poto akeka ba bike no ngana bala na ngati be na divorce na masina ngana bala na obala yo tout okukake bino to bongo o kaka azalaka bazaka na Canada azalaka bazaka na États-Unis azalaka na poto bonga bo kende peka. Vous allez faire pareil. Pire encore ba musupe ba yebi kazana nanu ba kabwana tazana mwasi na ndako me balinga akaka. Ceux qui mutazana mwasi ni ndako ba balinga alingi mobile alingi mwasi musuna libana ba vivre na kimakango itali bino nani itali batu nani itali biso nani ba sa libre ba sa ba mikolo ba sala ba ngomba décider ba sala vie na ba ngona respecter leur choix. So mutaningi a ozo ba maîtresse na ye ou ba bimana mobile ba respecter au moins choix na ye eza ndingo respecter choix na ye eza mutu alingi ningwana. Bato balingi na bango ndenge wana abomi mutu te. Il faut que ko bala etia komi na niveau civil. C'est parce que mon bali wana mutu ayela ki alobaki ya bala te. Akabonga na mwasi na ye aza libre. Donc la personne au boku ko ganga bo lobela ezali mobali wana. Rien n'est à salini bozo ko s'acharner le corona. Il faut ko salini. Moi na bato. Moi na bato na minute comme na ba stress belé ozo ba malade attention ozo tout. Non, à un moment donné s'il vous plaît. S'il vous plaît, muko toko boma mutu na réseaux sociaux oyo pona biloba loba na ba pelle na so to salara. Tozalaka kimi na ba conscience na biso te. Tozalaka kimi na ba conscience na biso te parce que bomona que no sale mutu likambo ya mabele ki mingi. Tozalaka conscient tozalaka kimi na conscience na biso te. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît la famille, ma maman poto. Bomelana mayapio. Boko ndani mibali na bino. Avant de condamner mon bal, pourquoi? Parce que on a tendance à tendance, mais parfois, pensez-vous que Bino Bassi Bozalaka Bassanto? Bino Bozalaka, bien non, Bino Mibel comme Tozakamabe, Bino Bassi Bozalakanini, Malamuka Bozakamabe. Combien de Bassi Bazala Mibel n'a pas boyé? Combien de Bassi Mibel, Bazon Yoko Mibali boy, impolitesse n'a pas bino, Bamsou salité, Basokola, Ndaku, salle de bain, comment ce qui n'est salité, salle de bain, écoute, Mundela, c'est le salle de bain, Zana, carotté, tout, aux hommes incapables à nier, donc, foule, nous sommes pas Sokola, et tika na mire, tête de salité, à quand même pas de temps, il y a ni quand même mur, il y a salle de bain, ce qui, Benoît, en sautant, et Jésus Christ. Nous sommes dans un restaurant, à comment on sait que Mungo Bakaba qui n'a pas de baignoire, Batouaye Barate, à Okaling la Rabat. C'est salité basée, belle, mais belle, monsieur, qui m'a bien parce que salité les qui. Monsieur, salité les qui, monsieur, moi c'est impoli, moi c'est sans manière, moi c'est mon égoïste. Moi c'est impoli, à Zakana respect, batouté, mon bal à l'obabo, mon bal à l'obabo, il y a ça comme une mille. Mon bal soit coquille à Kei, à l'aise à Kei. Mba suba zalaka mobala uti musala ya pe mikuta ta ko pe mate ako taka na ndako boli kampo mobala koma ozo kimia soka bimi libanda wana komi na kimia so komi kana ndako bozo mona lifelo na kana lifelo na ke komi ko tsana munoko ngando donc munoko ngando fonga maka soko yika pu akangi problème sur quel côté moi côté moi bah marqué bonjour papa bonjour mon chéri bonjour ceci donc moi c'est fan de calme place dialogue zali akamo aroke akena ekuna basi musu dona ba on a poto wa
bayebi kolamba te, hein. Bayebi kolamba te baze belé. Mais mobile no alinga ko ka ndengo wana. Mo ko mabana niveau mususu boya lika moko ya muke mobile sama gaf mo muke ozo biloko ne obogi libanda parce que kenoko yoka déjà kina keno ndengo za na bana ne boboti bana na bino 5 wana bana bazala baza mikie de soko za no femme celle oza la bien talaba muninga ozo beto femme celle wana abano beto le calcul ala so calcul mo ba futa ka boyo no mo fande boy nanoko zo boye ngai pena famille na biso famille so tona basi na kuna so mata lopango te na fanda ka boye kaka makamoto mobile libala ya mbeto hôpital ozu mobile obengani potika la yo mona ndako mais moi c'est muta yebisa ko na yebisa ko ba conséquence à famille seule te okotika la wana banoko kemba na bana osala boye omona pe masu tanku to za obeta ta kayo ezalite bana bakomo peso mutu pasa komo finga bango nyama na bino tata na bino kima mina sundola bino mais yo muto bengana gi papa wana au salut tout tant on bengane papa kuta ko luka non to ke nanda na niveau justice to ça da divorce na mona ta bana ngolingi kuta mona bana te o diaboliser bana parce que camarade no molim mo santo no ya camarade wana aka ebiso ko makambo yo ndimi makambo wana nyoso okocha ona ndako bengane mobile na yo okoma na hiver bo neige ko yebele mu voiture za lango zindi kangami mutako timo elo azate bana pe baza okotika bana classe ko mu kemba mu kongo selo pasi eza ba conséquence ya kobengana mobile so ile mobile no bo fanda calme tal to biso ya mindele te mindele nature na babala na bango te mindele so ba bengana bango ba musu ba koza pe ba fanda bango 20 ans 30 ans babala na bango te ba benga bazana benga ngonini na Canada to benga ngoni awa régime ils ont tout régime mais ba conjoint de fait voilà les conjoints de fait ba fana ba conjoint de fait ba fana bango 20 ans 30 ans ba boti bana ba kola me ba tikala ko bala na te ce qui fait que nous zakao non je pars on n'a pas qu'à non au foot au peut ça peut-être passion alimentaire marqué parce que yone bo bala na te bon vous avez le monter au ikabola bino mo ba s'en foutre kana bango ndengwana mais biso na croyance na biso to suka na coutume te to kenaka to religieux ba congolais ba linga religieux wa Bon, tu es une église, tu es une église, on a soki une église, maboye comme kaka boy. Ola kisabatu maboko kaka boy. Bandeko bino botuli, botala ngai, ngana tuli. Donc bolingi lo lendo mais tango koma na ndako kuna okanza ngone zali novelas, sera novelas, kuna okutana ba ambition ze belé, c'est pas pour rien bala les meilleurs et les pires. Et c'est là maman beaucoup ça, c'est ngona maman beaucoup pire ko pire on ezali beaucoup soin, beaucoup bunda, na faut pas. Pire on ezali maladie ko côté. Pire on ezali pe ko mona ko risque po moni bambanda. Ba pire on a bino kanza pire on zakani za pire ya munene pire muntu nanga. Pire on ezaka pire ya makambu pena, ko mo ba problème obstacle ya na kata vie. Bande kona ngai mama kapinga mama kapi mama pona ngo salibu soni mama fallait pas bokolisi bana fallait pas oya na réseaux sociaux n'habite qui dit mouchi na pika ki ozo pena téléphone bengi na live tala lisiko live na so wana ndenge mama c'est ridicule siko to salon ndenge ba ofinga tata bana nao oui supposons que vous en a raison. Oui, Ozana on a raison. Pour Bokabo on a noté. Si vous avez salon ninge bazo finga siko tata banana yo. Au moins on te siko que non, ceux qui les balles les Alex on comme bosco non, au boy siko au bombi siko les balles on bien, au PC siko renate place. Yo moko. Parce que mon bal là non, tala nebu de quoi yo siko comme boy. Ah, mon bal que non bal na ligne peu sous bon ça va. To qu'est-ce qu'on a divorce. Maman to boy divorce on a signé pas pété un moment donné et tant on est juge à kata kaka non le quoi boya sur place monter na délai mo boy bakati bino aussi no sinité ba bola bino ils ala ka lo ils ara bizarre et surtout que bébé na personne ba coller papa personne sur pension alimentaire ba na déjà au-delà de 18 ans pension alimentaire peut ajouter donc obeta kayo il y a des choses vous boyez ba ninga na ko bongi sango beaucoup de réseaux sociaux n'ont pas été.
tika biso ba réseaux sociaux to la gira ko to la ko sepelaka libala e salami ningwana ba camarade na biso ba benga ki ezaki pena impact makasité et si la nango zaki nango live mukolo mo le kaki nango mais yo moko yoko pelisa moto tango bengi lisusu obengi yo moko na live obengi wana nde l'essence et peli moto et voilà conséquence na yango lobi tamba to la muka yango ka yozala lobi tamba to la muka e yozala parce que bon oluko ko benga moto oluko ya ko benga enga ko na ibi mama kapi enga tiba musupe ba ya contredire yo to zakaka mo ne bandi boy maman faut supporter au moins taba 2 semaines mon dossier et continuer kaka supportant ngo ezali comme oso continue miniature photo na bato yebi donc na miniature bato tout na ba camarade ba kontina ba image na yo ba photo na yo et pas ba youtubeur na ba youtubeuse au continue capture comme vedette mais vedette ndenge nini il faut quoi ça déjà monter télévision ayiba na et donc à côté de na miniature bana kala mais yo continue miniature c'est supportant maman supportant maman alors bande konanga s'il vous plaît tout tika il faut quoi faire na calme tout tika faire na calme mobali ne muta kena ko saye bino pe na place ne boko sala pe ka ndenge wana lelo bo ba santo ti bozo me batu malamu bo me ba santo bo me batu malamu po boza na poto ah oui mingi bazolo bana po lelo baza na poto ce bari na Congo elles allaient faire pareil. Banga basalaka ndenge moko bande ko na ngai en tout cas ça point de vue na bomona mabete ça point de vue na pesi parce que acharnement sur l'artiste ya basi il est trop tubimisa bango bandumba tubimisa bango ba lesbienne tubimisa bango batakisi tubimisa bango mais non bazabe batu donc on dirait mutako réussir na Congo so muta saleka ke loko na yemo il faut ka toki no lukelango subasement moko boy faut que nous lukelango et loko mo ba cachette biloko mo ka c'est eh ezalaki ko to bango te ezalaki non à un moment donné non totika mingi tozana ba chaîne na YouTube baza matière ezalaka te hein bako fana te ba raisonner na kosana ezalaka te bazelaka ba live mino mona te ba chaîne mingi ezana bazalaka live ba tu live oh na muta sali kuna bango so ba biso so ke kuna to juju biso so na ngamoko to ke to juju to juka ka wana ka lo ba to yiga mai kala mai kutu penyele kutu tela kutu penyele sasi ba tukuna to cheka ka oyo ka maloba penyele yo mo mutongo aloba ne lokote oyo ka maloba penyele na kati to kuna mai kala mai lobi oyo ka maloba a ko sala commentaire te a ko lobelo ko monte a ko développer lo ko monte parce que na mutuna za incapable à ko développer et c'est toutes les missions les plus faciles fongolaka banaka live tchaka téléphone batwa no benga okolobane lokote c'est comme ça que batumi basala ba émission baza mon kiba pesa kapena we a fani bena matière bena côté en introduction abani ko loba a lobby a tout papa izo émission zo évoluer baza mingi te mingi zaka bapel mingi zaka bapel na lobité que batwa baza capable à ça la capable à ça la il y a ça la musala mais un mot toujours font la imagination créatrice na bisotin tout ça car et le mo car tout ça car le mo alors que ba si j'ai ko le belé aller belé baza bande ko na biso baza na droit à vivre baza na droit à mabala ndenge bino pe bozana yango ba mama ezala mibali baza pe na droit ya ko bala ndenge pe biso pe batata to saka nango awa ato mibenga bato poto ka poto ko mo fa na poto mais tu y a biso tout ça ben existe biso to ba na Congo biso nyoso to uta Congo à part ba na so abota mia les restes na to uta Congo to uta ba kasumbalesa to uta ba bandundu to uta ba Équateur to uta mama inombe to uta ba Kini to uta ba Lubumbashi Goma Bukavu Butembo kasumbalesa Kimbilangundu Boma Kinzamvwete to uta ba bisika na bisika to ya tu es comme un n'importe et on te peut savoir sur un galon tout le monde a sur baba ça ça baba tout et on peut se sur un pécament boto comment non on est tous des humains tout ça ba faute ndenge mon tout ça la ba erreur bisonyoso ndenge peut tout ça la un peu bolamo alors s'il vous plaît tout il faut que message on a peu sur ma soeur sois forte je sais que c'est un moment difficile aux autres traverser sois forte courage à toi moi je te condamne pas. Qui suis-je pour te condamner? Oyibi mobala mutute.
mobali nde muta yaki pa na yo olingi mobali ya batute mobali wana nde muta yaki pa na yo ayako yebiso ke non mwasi ye na mwasi na ye bakabwana yango yo pe olingaki ye bon comme tina mariage na bolongo ya coutume bon comme tina niveau ya civil donc c'est pas de ta faute et faute ya mobali wana bande kwa tozolo baboye il faut quoi ça peut monter zoka passer courage à toi Renate moi c'est qui toko sois forte ça va passer bon on sait que le lobby tout le monde sait que non mikande bimi mobile pena bimi c'est non oh ngana divorce na ye to lo bani to zo nsa maloba ba injure no so eleki lelo pa et pas ndeko na biso faut mettre de l'eau dans le vin kimezala courage à toi Renate Ifoku et ça conseil ndeko na yo à papa bonheur voilà courage à toi force à toi et ça vie hein makambo ya rande ngwana donc comme ça la mabete na yebi ke zo sala pas zo lela mais et affaiblir yoté continue de faire ton travail non ça toujours mon salon artistique et oui c'est pour ça que continue de le faire comme d'habitude vraiment courage à toi alors merci beaucoup la famille si c'est la première fois n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV. Activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, merci beaucoup à toute la famille Fayoulou, à toute la famille Ntangu, à toute la famille Mwiti, à toute la famille Mavwangi. Et bonne guérison à toi, 15 Mukendi. Hein? Kuna na kingakati na biso quoi. Donc bonne guérison à toi mon frère, on est ensemble, courage et salut à ta femme, salutations na ba ndeko nyonso balandaka biso awa na Montréal. Merci. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube PF Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele Batatu bamamu Luaku Kele PF Bonheur TV, la nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Laurette Tangou, la femme du président. Nakini Tokokota te. Na Paris Tokokota te. PF Bonheur ye na makambo sika. Ah, ngana kotiko. Surtout na Canada, botika la simate. Kuna na États-Unis Bokokota te. PF Bonheur beta maboko. Manabi beta lisusu. TV Dousola. Aïe! Koti, to s'abonner, na PF Bonheur sur YouTube. Alson Flore, Kimberley Fayoulou, est-ce que kotaka na PF Bonheur TV? Yebisanga na natuni yo. Ndala Koti, to s'abonner. Patience Fayoulou, tomona maboko likolo Papa Bonheur. PF Bonheur TV. Pour la promotion de vos produits, contactez PF Bonheur TV. Élevez les mains s'il vous plaît. Maintenant dansez. Abonnez, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Abonnez-vous, tous abonnez. Wapio. Fansas Kasaunda la mama mokonzi. Ah, allez kita, allez mata. PF Bonheur, Kende, PF Bonheur, mata. Sur YouTube, nakota la simate, beta maboko, beta lisusu, sauter pour na PF Bonheur. Naviguer kota na internet bana kotala bana koseka bana kosola bana koseka en direct
moninga akoti kati na yo mpe kota kati na ye eza te bakoti mpa na yo ekomi na tour ya Pef Bonheur okomi osala bareserve mame mutima